Bonsoir, papa, mama, baya, baleki, bandeko nanga, lolenga momesano. Na ele lo isu liboso na bino ko ba ko partager loko yo na ko lobaka mingi ba condamnation ya bomo ina biso. Ndeko nanga mingi tokutana kana ba condamnation metwaka na biloko misate kondanaka biso. Ngana ko beza na 3 personnes ba kondanaka biso na kati na mokili oyo. Pe ba condamnation na sole memaka pasi pe minyoko oyo teyebaka tokobondela tokozene tokosala nyonso tokosala bakire dame epa basalela nzambe kasi ya na bakondamnation oyo etikalaka na bomoi na biso ndeko na nga oyo tososolaka te tomonaka kaka satan nzambe kasi tobosanaka ete biso bato mpe toyebaka kopesanaka bakondamnation oyo tososolaka te ke ndeko na nga kondanaka nga ndeko na nga libota ekondanaka nga coutume na nga ekondanaka nga baninga na nga bakondanaka nga mosala na nga quelque part ekondanaka nga mingi ndeko na nga tokotambola na mokili oyo lelo nakolobela likambo mingi nalobaka moto ya liboso akokondanaka biso nao na mokili ezalaka nzambe moto ya mibale ezali satana kasi moto ya misato ezali moto ye moko wana tozali kopesa na bakondamnation ndeko na ngai tososolaka te gravité nango mpe tososolaka te lolenge nini ekoki konuire bomoi ya ndeko mosusu sanke tomiyeba soki toke na makomi na nzambe so toke na Luc 13 10 à 14 elobi na biso Jésus enseigna dans une synagogue les jours du sabbat. Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendit infirme. Depuis 18 ans, il était courbe. Il ne pouvait pas du tout se redresser. Et lorsqu'elle a vu Jésus lui adressa la parole, il dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il lui imposa le main et à un instant, il se redressa et glorifia Dieu. Ndeko na ngai like eza kotalisa biso mwana mwasi oyo azalaki infirme ya solo azalaki courbe soki azalaki courbe elakisi ke pete azalaki na fardo moko na mokongo oyo etindaki ete azala kogumbama ndeko na nga soki ozali moto ozali ya kogumbama okomona liboso na yo te ozali mutu moko ozali limite ozali mutu moko okoyeba nini eza liboso na yo te okomona kaka eza na se ya makolo na yo mpo moto oyo agumbami akoki kotala liboso te moto oyo agumbami oyo aza courbe akoki koyeba nini eza koleka na liboso na ye te ndeko na nga so natuni ebele ya bashofer soki okumbaka mutuka meka kokitisa elongi no na se 1 minute ya 2 minutes ndeko na ngo koyokaka liboso otutani yesu amonaki mwasi wana azalaki kondane alobi na mwasi wana tie délivre mwasi wana azalaki kondane na eloko nini me yesu alobi na ye tie délivre alors azalaki kondane mpo moto azali délivre quelque part azalaki kondane alors mama oyo azalaki kondane na kati na kogumbama de kogumbama ne wana elimitaka vi na ye kogumbama ne wana akoke komona liboso te kogumbama ne wana nyonso ezalaki ya kokangama mpo na ye ya solo abande komona oyo eza liboso na ye te abande komona kaka eza na makolo na ye ndeko na ngai soki toluki bato nyonso batambolaka ya kogumbama okomona bilongi na bango etali na se na esika moto oyo azali komona mosika atombolaka misu tout droit po ete misu na ezali komona 10 a 20 a 30 a liboso kasi moto oyo agumbami akomona kaka année 2022 yango esumasi alobaki tie délivre soki toke na makomi na nzambe na Romain baza koyebisa biso nini Romains 5, 18. Ici donc, comme par un seul offense, la condamnation a éteint tous les hommes. Ya solo ezali na ba condamnation oyo e kondanaka biso kobanda na bokoko. Koko na bino peut-être salaka eloko moko. Eloko wana ya signaka n'impact ayebi te ke a condamné bana na ye a condamné bakoko na ye a condamné bakoko ne parce que balobi tina 4e génération ya solo asalaka mabe moko na mabe wana ya salaka ekondana bavi na bino wana ezali na ndenge ya libota wana outi na libota ezala libota tate uta libota mama epai yobota mpo moto autaka na kati ya bato mibale o malédiction ya libota papa malédiction ya libota mama ekondane bomoi na yo otali kote butata peut-être bakondanaka otali kote bu mama
peut-être bakondanaka bamakondanation comme lokwa bato mibale ya kokufa bakutani basangani baboti bino mpe bokomi kondane na gauche mpe na droite bozali kondane ndeko na nga yango komonaka mitotala kote libota papa libota mama ndeko na nga epai mosusu mabota epai tokouta kokomona libota papa ekondana yo ko mpe libota mama ekondana yo ezali wana bakondonation na biso bato ndeko na ngai bakondonation mosusu tokutanaka yango na bomoi otambola na bolenge na yo eya na likambo moko osalaka ya mabe moto oyo osalaka mabe alakela yo mabe akondana yo quelque part aloba no pete yo totala soki eloko oyo osalinga soki vino ekobonga ndeko na nga ozali kondane kati na mutu wana ezali nzambe te bible eza koloba na biso malédiction sans cause yango nde eza na efe te mais oyo ezali na cause ezaka toujours na efe tomikosaka te ndeko na ngai tokosambelaka ebele tokojenaka ebele me bavi na biso ekotikala kaka na bapotopoto eyali na bakondonation mosusu ndeko na ngai ozali na liboto oyo eyebi bandako ya banganga ekoki kokende na ndeko na bino ali kosimba mbongo ali kokóma na bomengo ake akondana bino quelque part akondana bino nyonso na molili akondana bino nyonso lokola baesclave na ye akondana bino nyonso lokola baumbu na ye bino bokoma kosalela ye inconsciemment sans ke boyeba eyali na condamnation mosusu ndeko na ngai okutana na mobali bokutana bovanda bobalana bosala nyonso baprojet une fois yo mwasi okweyisami na kati na mabe mobali okomona mpe mobali akondane yo mwasi ndenge oza wana kende ozwa mobali totala kende bisika okende obota totala ndeko na ngai bakondonation na mpe evandaka likolo ya bomoi na biso eyali na bakondonation mosusu ndeko na ngai mobali asala mwasi mabe mwasi lolenge aloba lokola nga noloba tomonaka mpasi esika moko te maloba wana omoneke kokondane mobali bipai akenda okomona vi eza kobonga te nyonso eza kaka ya kobeba ndeko na nga biso bato mpe tosekondanaka entre biso na biso wana eza bosatana te wana eza bonzambe te wana eza nanu yo mutu na ndeko no mutu oza kokondane ndeko na yo Josué si eza koloba na biso Josué azalaki oyo akondanaka Jericho mpe moto nyonso alukaki kosala mosala kati na Jericho abande kokuta na problème ezali moto eza Josué akondane mboka yango na biso ndeko na nga eya na maloba mosusu surtout bato batambola kati na bonzambe alobeli maloba ndeko na ngai yeba maloba nekolando na mokongo soki ezali maloba bomoi okozwa bomoi soki ezalaki maloba na kufa yeba kufa moto ekolanda yo meme toza kozonga ndeko na nga mpo omona bato bakomplota mpe bakondanaka bato balingaki koboma Paul basanganaka bandime meme kokila po ete Paul akufa yango baluka moyen nyonso mpo bakondane ye yango ndeko na ngai okoloba natambolaka naza na likambo na mutu te meyeba na bato wana problème na yo nalobaka yango mingi yo koloba na problème na mutu te nde naza bomoi na ngai eza nango na likambo na mutu te meya na bato wana baproblème na yo alo yango esengaka ndeko na nga bakondane yo kasi bakondonation na ekuto na mabe te bakondane yo me condamnation na ekuto na molili te bakondane yo me condamnation na ekuto na banzela ya mabe te ndeko na nga se bakolonga yo te bakokondane meme mutu oyo aza pembeni na yo po ete eliezo oyo boza nango na mutu wana ekokondane mpe bomoi na yo yango balobaka ntango toza mpe kokutanaka na bomoi na biso toyebaka banani tozokutanaka na bango eya na mutu mosusu bakondana ye na vi na ye mpe lolenge azali kondane mpo bakoka kokondane yo bakopuso pembeni na mutu wana mpo ntango oza pembeni na mutu wana okomi limite mpe bakondonation ekomi kolata mpe bomoi na yo wana ezali bakondonation na biso bato ndeko na ngai okoki komona condamnation mosusu ezali ndeko na ngai otambolaki na mokili okendeki na mosala osali likambo moko ya mabe na nzela na mosala na mokolo mosala asiliki akondano abimiselo maloba mabe ndeko na ngai maloba wana ekosimba paske yo osali likambo moko ya mabe yango bible esengaka biso butu moi toluka tosalaka mabe te mpo ntango mabe eza koya ekokuta biso lokola boseya ndeko na ngai mai oseya ebombaka salite te salite nyonso ekweyaka na kati na oseya ekendaka pembeni alo ndeko na nga tambwisa bomoi lokola mai oseya naso mosusu ekoza mpe yo moko mutu
okondana bomoi no na maloba na yo. Yango baza koloba maloba nyonso kobimaka na munoko na biso eza maloba eza komema bomoi. Okomona mutu mosusu abi nga nde naza boye nakobalaka na ngai bite sia ndeko nanga maloba na pesi impacte na bomoi na yo. Lobi kuna na tongo komi koluka libala ekomi likambo ba pasteur. Est-ce que so renoncer na maloba na yo? Osila ko renoncer na maloba yo bimise keke ngai na kobalaka te. E ana mutu so pe avanda loba ngai peza makambo abana na vi na ngana nga makambo abana te ndeko nango zano na problème ya kobota te wana likamoko etumso na kobota te me mabota eza koya te ndeko nanga est-ce que renoncer na maloba yo bimisaka wana eza nanu yo moko maloba na yo maloba na biso pe kondanaka biso tokima kaka ote bandoki ya famille bandoki ya quartier bandoki ya baninga bakamarade bamipoto eduke entourage na biso pe tosalanaka bamabe me maloba na biso nde ezalaka clé oyo tofungolaka ndeko na ngai liboso nakóma na ndako na yo esengeli yo kotisa ngai na ndako na yo yango ezalaka va mabe ezwa yo yo moko esengeli oluka mabe wana elata yo bamabe ebele elata biso biso mo tofungola baporte na kozanga sagesse kande na lobaki sagesse nde pesaka biso bomoi sagesse ezali lumière oyo ezali kotalisa biso le bien le mal alors makima ba sagesse tozwa ba condamnation ba vie na biso tomi condamna na ba vie na biso likola kozanga sagesse loko musu ndeko na ngaka nde na lobi eya bato mosusu batambolaka na bakipabilité kati na bango batambola na bakipabilité maka peut-être basala ekondana mpe bavi na bango ye moko aselimita ye moko amona kaka eloko nga na mo kaka lokwa nasalaka boye lelo yango vi na nge eza boye ndeko na ngai yo moko somi komikondane wana eza sata te eza nzambe te ya bato na mokili te me yo moko mutu osila kokondane bomoi no mpo oselimita na kati na nyonso eza mpe bakondonation oyo emema basouffrance na bomoi na biso kondonation mosusu ezalaka mondeko na nga kondonation ya momboka eyana bakondonation mosusu ndeko na nga oza no innocente mais tellement ke makolo neti bitambe bisika wana ozali condamné soki toke na Romain 5:18 eza koloba na biso nini ici donc comme par un seul offense la condamnation était tous les hommes eyana bisika mosusu ndeko na nga onyati bisika wana directement bombo ino ekomi condamné oza no innocente mais okende kotia bitambe bisika batiaka te bomoi ne bandi kopebisama eyali bakondonation tokutana ngo na mokili okomona ka mokolo olongoli bitambe no bisika wana bomoi ne ezikimia mpe ekangolami eyali mpe bakondonation ndeko na ngai eyali mpe na bisika mosuku ya ndeko na nga okotia bitambe eza bisika ya kobeba epesameli biso te okomona vino mpe ebebisami ezali na mabala misusu tokokotaka ndeko na ngai libota eza nango kondane ntango okoti na libota wana bomoi no mpe komi kondane eza na baninga oyo bokoki kotambola na bango bakondana bomoi na ye une fois yo okomi kotambola ne yo mpe okomi kondane na yango ndeko na nga eza bakondonation na biso bato mpo yango eza na bakondonation mosusu ndeko na nga okoma komituna nasala nini na mokili nasimba eloko ya nani nasala mabe nasenga bisika yo ozali eza bisika condamnation eya bisika kokufa eya bisika okokozwa bomoi te kino yo kolongola makolo no bisika wana bomoi epesameli yo ezali mpe na condamnation mosusu ndeko na ngai otaka bisika esengeli kokota te okoma kuna ndeko na ngai olukaki mpe okondane baninga ne mpe okondane baninga ekondane bomoi no moko ata mosusu mabe ya mikolo ekondana bomoi no te me oyo osalaka kala yango moto ezokondane bomoi na yo bakondonation ya bomoi na biso bandeko mingi komona mondeko na ngai eya na bakondonation mosusu babwakelo maladi moko boye likolo na maladi wana bazwaka porte d'entrée na likambo moko ya mabe osalaka ezali mpe na bakondonation mosusu ndeko na ngai eza bakondonation inconsciemment ekoza na mama mosusu to papa to ndeko moko akotaka bisika moko boye na bisika akotaka yeba ete efeka tie makolo bisika wana akondane bomoi ne mpe na libota ne mobimba na bandeko na ye ayebi nete ke akondane libota mobimba ndenge ndeko asungi yo na ndenge ya malamu yo na motema mabe ozongisele mabe ndeko na ngai bamutu wana soki aleli akondane yo condamnation ekosimba okomona okomi kondane yango leo tokoma kobenga kindoki
ya solo tokobenga o kindoki kasi toyebaka ndeko nanga liboso ndoki aloka yo ifa kuta mabe moko na bomoi na yo. Soki akokuta ene ta kokuta jalousie. Soki akokuta jalousie ta kokuta kanda. Soki akokuta kanda ta kokuta ke oyinaka na ndenge mabe. Na ene wana ndako utilize yo po bandi ko kondane babomo ya baninga sanko miyeba. Sanko miyeba te ndenge na tambola kaboy na bomaka baninga. Ndeko na parce que so kondane mutu osi obomie. Yesu masalo bina mwasio tu es délivré. Mais moi ça zaki délivré zaki condamné na nini? Mwana mwasi oyo azalaki condamné na nini? Po balobi azalaki courbe. Nini etindaki po akoma courbe lolenge wana? Ndeko nanga, boni tozali courbe na bomoi na biso. Boni toko lia, toko mela, toko seka. Me toza courbe, toza kogumbama. Toza kogumbama. Toko mona liboso te. Toko yeba nini koleka liboso te. Po muto agumbami ndeko nanga amonaka liboso te. Tamsu libote kondana yo. Yaya kondana yo. Leki kondana yo. Mama leki kondana. Kuzina kondana yo. Amemo na monda molilo koma moumbu na ye. Okoma esclave no koma kosale la ye. C'est inconsciemment sanko yeba. E aba condamnation de konangaye. Okomono simbi mbongo. Osala keloko te na mbongo wana. Eza ba condamnation. Okomono ozana libala. Ozanga kimia butu moi. Eza ba condamnation. E yana bato ba kondana bango boko bala kasi boko zanga kimia na mabala. Boko bota kasi bana na bako troubla kabino. Boko simba mbongo mbongo na boko sala ngo eloko te. E ya ba condamnation de konangai. E ya ba condamnation. E yana ba condamnation boko tanga classe. Mena sima ba classe wana boko tikala ko sala eloko malonga te. Oko simba musala, oko zoba titre nyonso, mena sima ba titre wana, oko mona na suka nango, obimika ka na échec total, ba condamnation de konangai. Nga ezana sorta ba bene, ya ba condamnation lolenge na lolenge. Oko mona bilenge basi, aza wana azali do akoka na nyonso, mais soka kute na mobali zaka kapwa ya pona quelque temps, et ali ba condamnation de konanga. Okomona tusu bazali condamné ba limita bango yoko banda 0 tina 40 nde un jour okobota mususu na 40 tina 50 nde okosala boye mususu na 10 ti 20 nde yo vine kokoma de ba limita bato ya ba condamnation de konangai. Alors nyoso na soko zoeba sorta condamnation bombo ina yo okomona gloire nzambe. Yango lilobeza koloba mon peuple péri to luka to eba ba condamnation nini evanda na bomo ina biso mususu condamnation de konangai okokuta na mobali me mobala na ndaza condamnation na yo ozano na libala olala kabiola mga bovina ezali condamné na sima mobali wana vina ezali limité na sima mobali wana okokuta na pe na mwasi mwasi musu ndeko na ngai ye na bomoi na yo mwasi wana ndaza condamnation ya vie na yo de vino eza limité na sima mwasi wana oyo ezalaki bilembo ya bomoi no kotikala komona ngo te ndeko na nga soki nzambo ya lolo afungolaka biso tomonaka oyo ye abongiselaka biso na babomoi na biso ndeko na nga biso nyonso tokolela ndeko na ngai. Mais comme mokilo tokoyaka yali na ba condamnation lolenge na lolenge e yana tata mwasi moko aloba bana wana bakobongaka te bakoma kotambola sous la malédiction na malédiction comme dans les condamnations e yana noko moko alobaka bana kazi na ngai nyonso basi na ngai oui bokoma condamné bozalaka basi na ye ezana ya moko akota bisika kokota aloba bana basi nyonso liboto baza basi na nga pe baumbu bozalaka pe bongo ndeko na nga nzambe oyo aza malamu okomona libota mususu kaka mutu moko abonga okokota na libota mususu ka mutu moko atombwama landa mozindo na yango akondana baoba misusu soki mutu alinga bimisa mutu bafini ye
condamnation. Ndeko nanga nakokai koloba mingi mais tellement que ta epesa melinga moke na sisi sijote na continuer comment sortir dans les condamnations car notre Dieu est fidèle. Ndeko nanga to ba condamnation c'est ça bon mwene to bangaka te. Soko za kati na Yesu Masiya ko banga eloko moko te. Ndeko nanga yo ndebi utali buma mama na yo. Kino ndenge otambola banzela na yo. Kino bisika yo leka. Bisika malobo bimisa. Bato kutana na bango. Nini yo simba. Liboto botami nango. Lolenge nino otambisa makati na yango. Ndeko na ngai. Bakoluka ko kondane yo. Bakolongo te. Soko zali na mabete. Kasi soko za na mabe moko. Oyo permeta na bomoi na yo. Ndeko na ngai. Yeba porte bakotela o bakonda po bakondane bomoi na yo. Paul bakompletaka po baboma yebe ya na bato. Batambolaka butu moi. Balalaka te. Bavoyageaka butu moi. Po na koluka kokondane bomoi na yo. Yeba ke koluka skopo olonga bango kozala mabe na bango te. Pe kotambola na kati na mabe te. Wana nde kotatola elonga. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Merci beaucoup. Nina kwa koloba ndeko na ngai na kati na ba condamnation nyonso yo ya solo ta epesa melinga imuke na koke ko continue koloba kasi na ko continue ngombala sima kaka ba condamnation bomoi na biso koma ko bima na kati na ba condamnation oyo ya solo nzamba zali juste fidèle alobi ete malédiction sa cause n'a pas d'effet alopo ezala na effet te ba condamnation nyonso ndeko na ngai oyo eza kotungisa bomoi na biso tozala na cause moko te po mungu nazwa porte d'entrée te. Alors soki cause kozala te tokobelela nzambe nzambo akangolaka nzambo abikisaka nzambo asikolaka mais soko yebi na kati na ngai nazali kondane kati na bato eya na likambo moko na sala eya na eloko moko na simba eya na maloba moko na bimisa yango peut-être memelanga condamnation ondeko nanga ce n'est pas encore tard. Oya alobaki ayaki kokangola les captifs, les condamnés à Anabomoi. Komitungisa te ndeko nanga nzamba za capable ya ko ressusciter même oye kufa ya lobi o nyoso bungisa okozwa yango nzamba za juste fidèle. Que Dieu vous bénisse, on est ensemble. Merci beaucoup.